congodialogue.com. congodialogue.com. Un grand merci na ba chers internautes tout boza branché à Kolanda émission qui toko émission les plus suivies partout dans le monde, émission Congo Dialogue. Pourquoi pas maman Francine Ngembe, big boss, boss de boss, patron ya moi la moi si hein. Donc yeso za kana boss nga za kana patron ya maman. Alors maman Maria, maman na Yesu, boboto pe bondeko. Maman bana na Francine Ngembe na toujours qui toko na bien na l'aise. Ki bana ki songi osuka. Eza bongo nyamakor toujours moi na musala nzo ba toujours moi na musala ba chers internautes tout. Nous avons toujours fidèle na bino comme la rabino ba actualité ya bien marambasika po bolinga kotala yango bolinga kanyamakor mingi lelo bongo za micro baladère pour na kobeta lisolo ya banakin maramboleka ki na prison makala ndenge ville ki tsa ko évoluer bomba mikratano za mo ebele trop yango to leka ki na mwa balabala mo ko solo na bandeko ko ba vie bomoni bandeko babeta badame pour na mona ke makambo zate musale zate bandeko misu bavandi ba chauffeur bazolela makambo ba transport ezombuye bango fort. Yango mona ki beto bongisa ki journal le pona ko solo lango vraiment mingi na pesi ba mbote mingi na président na ngai Pierre Ngombo El Picasso boss de boss Pierre Ngombo toujours confirmé venanga na ganga tina ko loba trote yo za boss yo pe no za boss na leki na Pierre Ngombo na yepa ya Willy Moucheni code mboka le vrai code le véritable code mboka ya Willy Moucheni ve na bika yo solo lobi na tongo na poko na kimara mbangu et pourquoi pas Adams Business depuis Dubaï, babi prête à ce moment à Dubaï à Damokumbu. Pourquoi pas Kevin Service Nakati il y a Dubaï et sans oublier Adel Djogo, bagou danze, bagou différent. Merci pour na colis, na bossanyoté Belote, Mbonga Chic Dame et pourquoi pas Claudine Pamplemousse, Liam babi Chic Dame Belote. Moi c'est Kitoko. Sans oublier restaurant Mabé à Dubaï. La différence, un gros bisou na yo, place aux Ali Pena. Pourquoi pas na Eric Malé, na Floris Awondo, Bambo t'es vraiment ébélé. Suivez micro baladère avec Christian Boy, denga pena na image toujours qui toko makasi. Na bande pas nani, na luka nani. Na souk c'est pas nani. Na betiango boy. Ouais, un grand merci. Pourquoi pas na Adel Djogo, bagou danser toujours bagou différent na Kacha Paris et pourquoi pas na Belote Mbonga Chic Dame. Moi ça qui toko, moi ça qui toko pas ça pembe, pas ça chic. Taka Chic Dame, Belote, moi c'est qui toko. Pourquoi pas na Claudine Pamplemousse Liambo na Kacha Paris on a ba sœur nanga pourquoi pas na Papi Chaco Cashmani. Ouais na kata idéologie ya micro balade tout tambusa micro pour na mamosala maki na kata ville ya Kinshasa bana tout ya poto boyebaki. Yango vraiment na yena kutana na bambia kato sola pe moi mukie po sala moi bien. Bonjour père. Bonjour. Ouais moi ni solo muketo solo là parce que tozaki frappé na mamosala maki na makala na prison makala babuka ki prison etake bino bana kin boza ba chaîne ya kin première fois eloko e salama réaction na bino ezaniza ya solo to zelo kuta. Bon réaction na biso ezali boye biso to na biso ba politicien te tozali ka peuple congolais mambo esalamaki bona biso pe to komona kaka elaka kokamwa kaka prison monene lokola prison centrale ya makala batu bakende bakota kuna babimisa ba prisonnier donc ezokamwisa biso na yango tozo comprendre te mboka yango juste ezokende wapi ezalaki o prison makala babukaki to komi suto yoki suso kasangolo babukaki donc au juste ezokende bino bakino ezali réel pena batu bakimaki ya solo mais batu bakimaki ya solo est-ce que batu bo ba couvre feu ba osala batu ba okanga batu pona nini po batu bakimaki ya solo ezali batu bakinso batu bakimaki te bakokanga batu te bakomi kokanga batu ka bikanga kanga pona nini ba prisonnier bakimi ekomi kaka batu botambola bakangi butu botambola ozala na identité na identité te na ba innocent bakangami ebele tolo ba bona innocent bazongi ebele na prison makala o bazala basala na bango eloko te mais ba prisonnier bazaka na kati ya cité ba kotambola par-ci par-là. Merci. Vous pouvez se combo non bana poto bata combo non kombo na koko masala mwana odeyo na pesi mbote na vie na ngano na talagu kuna na kata poto na masana ngai selembonda mope kongongi nzeza ngongi afi na ngana kuti fe na ngape na nzela moi pesa na ga moi idéologie mokie ve makambeleki na ville ya Kinshasa za oningisa mboka ba posene ba kimaka c'est réel penda yopo yoka kyango mais na yoka kyango mais makamano mono on dirait ça makamo politique on dirait politique était tozo comprendre te bo bakomo kanga ba innocent ozano prisonnier te mais bakutio bakanga mabika jeune moka telemi na ye akwafaki ne ka suki boye ba za prisonnier ki maza prisonnier te siko finalement siko bazo sala planning
ba prisonnier baza na bango bayebi bongo siko ba jeune ba tele mangana bango bozo kanga bango pona nini baza ba prisonnier te bongo kanga ba innocent ba luka ba o ba kima ki prison ba kanga bango. Ouais, message ni ko na sina ba diaspora congolais tout bolanda émission. Bon vraiment dans un message pour nous pesa bango te ba kama batala kama mbele kana kisa soto mo na kaka donc lo mo izate. Grand merci na moi Miradjabou nouveau riche congolais depuis ba Azikuna puis na moi Miradjabou prêtre pourquoi pas na José Moko fait na ngamoko le seul qui me reste José Moko l'homme qui monopolise les billets verts depuis Allemagne qui te rappelle lengi sans oublier Adamo Kumbu Adams Business pourquoi pas ya Willy Moucheni les véritables codes d'Amboka les vrais codes d'Amboka au benara sana la lipongi na lamuki na bulaga Willy Moucheni na koti boy na bimi boy Willy Moucheni ndeka idéologie zaka bongo formato sur la micro balader to pesa la pona bana kin ndenge za la raka mamboleka kina vile kincha sa photo lobela rango parce que bakina pe bazebeli na mon pe jeune azamu panzi kuna ndenge za la raka idéologie bonjour. Bonjour frère Ndiko on s'est présenté comme bonani comme on a Papous Mbemba de la Reine Kipenza animateur il y a Renaissance. Papous Kipenza animateur Renaissance l'autre beta masola Renaissance to beta un peu masoleta li mboka parce que il pose jeune aux andeko mobali pourquoi qui bande ko bakimi na pose tant que yo jeune et ça lui bien tout ça lui bien tout mon ba bakimi na pose pourtant qui bonga ki bazela ba bimisa bango normal mais bango bakimi parce que tant que yo jeune yo ça lui bien tout ils a mabi Pour ngai na logique on a un mot de l'andi bien zamba zali pour nanga et cause la bien et cause la pe mabi mais pour ngai et ça qui tourne makas pour bande on ngai ba sauver pour ba bi première défense ya prisonnier et zalaka mbango soka monani na trop yango ba noko ba sauver na bango ba kena bango na sipeli nanga makasi bon pas sigara na mutema ba komi kokanga ba innocent ils ont ça la peine bien te na biso ba Congo c'est peli na ngotang ba kim bongo ba bimis ko so l'état poursuivre bongo la neli bongo tina siko ba kang bongo ba zongi susu pona kokanga na logique totanga mo ba chic pona kokanga na habité soki l'état parce que ba violer loi anta pona kokanga na nzimite ke l'état akomona ba commune longi ya moto otambula prisonnier prisonnier non donc c'est que ba kokanga na banka ba innocent ou bien na ba misusu pe mais mingi ba kokanga ba innocent. Ouais, merci. Papous Kipenza. Nabi que aux jeunes, autant dans la ville. Est-ce que aux hommes on appelle vérité pendant que bazo kanga ba innocent pe solo ningo bozolo baba to bazo kanga ba innocent, mais tout l'année la source ba lobi bazo kanga pe na ba malfaiteur na kati. Ba o batama. Ba oyo batama ba o ba utaki kuna ou bien ba oyo bazozwa na ba obazaki libanda bon ndeko na ngapena yo sa Congo lebite ki ba okanga ba innocent moto pena se sauver ba nini akepemba moko asongeli ki voyou so kazaki voyage ngeli ki voyou beso kazaki non oso remarquer tata yo moko ba okanga ba innocent na ndenga bien batika ba biloko wana pona ngayo se pesanga tending bazokanga kanga ba yaya oso comprendre ba bouclage c'est comme ko kotela ba banda kuna ba pale kitoko te oso comprendre et na tangu ba noko ba kei batala euti wapi likambo euti wapi oza likambo moko monde entier baolandela yango c'est la première fois omona baprisonnier bakima na prison centrale etikaka kosalama te ozo comprendre donc c'est que eza na mwa bese moko eza na kati ya mboka Congo balandela yango c'est ça. Ouais, merci Kipenza. Babi oza pe animateur na ko moloko mukete ouais naza musicien eza bulo na ngamuke Chube menwe mange Chubebeno mangi mabondo nsila fumwe kisalu kyambote koko Elise de Nante Kipenza za golela nzakudi mangwe atoto dine. Ouais merci. Ouais merci. Pourquoi pas la PC grand merci na Christian Image penda kitoko. Ils ont aidé na ba image. Pourquoi pas grand merci na Diezola London City, pourquoi pas George Tamboué, sans oublier Nei Van Dodge, na Bosani Yote, Dédé Moupass, mot de passe depuis Lubumbashi, Bamichili, partout le monde était, Dédé Moupass, maintenant vraiment pourquoi pas na Elengi, Zanga li passe moi si qui toko, sans oublier Adel Djogo, beaucoup d'anté, beaucoup différents, qui toko Pelengi, na clôturé na nigo, na luka mutumo suka, bon on a clôturé, na moni fallait que ça va venir, ba vandi kuna na séparation soleil wana, ya image, moni viala kuna na sekuna. Ouendera na lobaki na ebe na suka place bavé baza pe na moni bango pe baza awa pourquoi pas Junior Maminga babi gol ya Kitambo sans oublier Junior Maminga bonjour ouais père eza Congo Dialogue site internet depuis ba mikili monde entier ba diaspora congolais balinga kotala émission oyo mingi
tozoleka mpona kosala mwa micro baladere apopo ya makambo esalamaki na prison makala bana poto baza na besoin bayi bakino mpe bapesela po bazomona na basite internet ebele baotyela bango batita lokuta mamba lokuta basengi Nyamakor te esala biso mpena micro baladere toyoka bakino bapesela soki eza mpena ya solo yango tozolekaleka mpo tosolola est ce que eza mpena réel prison makala ebukanaki eza mama lokuta te oyo basango balobaki fasi be mpe ezalaki yango bamoni yango baprisonnier babimaki ebukanaki epe kaka prison te tokaki kasangulu mpe baprisonnier babimaki mpe na mbanza ngungu eza mamba solo eza lokuta te eza mamba solo sikoyo babi bayanki bakimi ba homme politique mpe bakimi kotenga biso bakoma ba homme politique bakimi toyeba mais wana bon toyebi ke moto tozwaka kimika ezali mwana nsemia ke oyo batikali nyonso wana batikali na bango na prison boyi kokima na Jean-Pierre Bemba na mwana nsemi aza plus fort bayimoto bayimoto Jean-Pierre Bemba amakasi naye na koto père sisi buloko bala pena kiti po kisa image nga pena vanda pena mama obike bana kitambo balesinga fufu moko boye nayebi te sono aloba ndeni José Moko big boss na kati ya Allemagne maison foot debeza awa na mwana nsemi na Jean-Pierre Bemba nani oyo aza plus fort na kati ya Congo mais toyebi na minute moto otokotela mutema za mwana nsemi po mwana nsemi ye moto aza liberté awasa makambo ezo mwana miso mais pour na fela biso Jean-Pierre Bemba ye toyebi to asi juba otika ye to sepela pe to zelaka eti mukolo ya oya omona bana Congo bazela ko répondre biso na question na tuni na entre bango mibale ndenge babunda na kati ya ville comprendre na ndeto komi lelo na Congo bagarre bundama na kati ya ville babundi babitumba to moni Bemba bundaki ne mwana ntempe ko bundama mwana ntemba kangi akoti prison abuki prison abimi to tuni question na Bemba na père wana ya ba Congo liburu dia Congo na leki na minute to ba mwana ntempe mwana ntempe wasa ba kusema biso to omona to sepela nango to sepela bien ne ba masa ba mena prison ba souffrir ba olia bien te ba kanga mutu na prison ba lesaka ba tu bien te ba nini mais mon ntempe masala action na sabatu na prison soyi asu ne ba yi to yebi pété mutembe nga moya nzambe mais na kombo na to bika oui mon ntempe to sepeli fort na grâce na ema ntembe apeteka makasi mingi ya soutenir ka Congo ça va bien asala aka problème to nga ngwana mon ntempe ka bon na pesa mbote ka nga pesa mika ba na feya na pesa ba na feya mbote nanga mo mona feya les gars pour père les gars pour mona feya avant na ki question mobabi transport za ko matisa c'est matière ça vrai faux mais to ko prendre de temps mboka ngo transport nini transport cher carabia cher elite comme na 1650 to ko prendre de temps ce ko transport comme cher depuis banda ti magasin 500 on monte ya cher on mona il utela ba 450 ba 400 famille comme ba 500 to ko prendre mboka ngo tinde tambo te mais na kasa mwana team to sepela tolingi mutu abatika ye mundela soutenir mwana team tina ngwala mwana team ni senga pena population babete pe maboko na ba petit la ngai puna mwana team bete maboko na mukina voilà biso to ba yini quand c'est maman Francine Ngeme toujours fidèle ya Congo dialogue ndezo senga toujours bon mona ba déplacement ça la mara partout Nyamakor azokota partout zo senga to kota to zokota katina basi pona ko misa bino ba actualité pe ba news pe ba image bozolinga kotala ba visibilité na bino toujours ba merci na Adamo Kumbu na Djibol Mbala nenga na bagini bandele émission na ngaki eza micro baladere pona ko solo na ba kinois pe yango mbeto beti pe na ba kinois ba peseli ba vie na bango ndenge makambo zotambola na ville ya Kinshasa boyoki pina ne bandeli ti suka ya masolo ndenge ebandaki nene makambo salamaki le 17 mai ndenge pe na daso tozalelo ba kinois bazolo baraka pe ville yango pe babima mbilinga makambo za ebele na biki bana poto bozoya ko sipela trop parce que bolinga Nyamakor mingi Nyamakor alinga bino mingi mais nga Nyamakor na préférant na nga Pierre Ngombo El Picasso po aller sakanga bien apesaka nga mbongo akabelaka nga balar yango bino pe bolinga nga mingi so bolinga mingi bolinga pe Congo dialogue mingi donc c'est toujours vous continuer à abonner na page na biso Congo dialogue boya penda ebele pe kozala kitoko makasi na bike émission oyo boza partout bozola nango soko chetembe ko matembesa mais soko ndima mais soko boya nito lo bara toujours idéologie ra chikicha cha Congo
congodialogue.com. ifalopesanga Francine Ngembe congodialogue.com.